www.potonapoto 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 sita makasi les solo la marama commandant de bord n'enga mukiete donc rien à dire. Ici c'est Paris avec Potonapoto, hein? Émission Zara mort avec Nora Digital. Bon et total moi ça sika pembe yo no moi c'est moi kala bilamba neza sika ya za moi ça sika bilamba pe ya sika émission pe ya sika avec Nora Digital commandant de bord mtaolo pour commandant de mta commander binoto nefsi bino bolanda kaka Nora Digital moi ça sika ya pembe ezala pete komi ezala tepe et comique avec Nora Digital. Ici c'est Paris. Soukana émission. Babi ici c'est Paris mais il y a pas fric. Na micho tala ka tosale ana ka tsa quoi. Soukana émission www.potonapoto www.potonapoto émission a bien émission kitoko ya rotala na 3W Potonapoto. Tu n'as botala nan. Nana sanjete nana batama botala nani moi ça pembe moi ça propre mon sur la fraise ngamona zaki ngamona monier na miso Nora Digital. Babi Nora Digital moi c'est lengi moi c'est kitoko jeune fille au ça l'émission na papa na bana na bayana ba leki nae bazota lesika moko sonye zalité quoi. Nora Digital, moi c'est kitoko. Nora Digital, moi c'est kitoko. Olekie. Nora tunani. Omani fiwana. Olekie. Nora tunani te. Omani fiwana. Fiwana. Osa ke mission wana. Osa kana Paris wana. Olekie. Yo alaka yo moko na Paris. Ici c'est Paris et alaka yo moko. Et miswa bien au talaka et à la kaya yomoko olekiye. Potonapoto. Bonsoir tous, bonjour à vous, bienvenue dans Ici c'est Paris avec Nora Digital. Une émission réalisée par Tracy la même magique, nous sommes toujours que monsieur Zelengi. Balakin Balamondon, Jobi, réalisateur Boazalate, Adam Suluzro, Nassima Bilili, Obi Glody. Moi, ça moins de la mignonne de la presse à côté à Nora Digital, Bobo Yabo Samba. Voilà, na otam la tambo pour na bina kata Kinshasa, ma belle maman, na okangla bino frère José Nzita lobby, les loto beta kachibini, bo kangande va sentir pour bosser comme makasi. Bonjour frère José. Au sexe déjà avant, le même si on va au sexe makasi donc ma retour au sexe. Merci. C'est le bon mastic, photo sexe. Ah mais oui bien sûr. Merci la bande de connaissances sur la de partout. Tout ça, les cœurs nabino, ce qui te permettra de faire une interview pour la haute, tout le monde kala parce que tout manque trop. Nous avons besoin de la bataille bilili, qu'on a aussi la grâce, tout le monde a tout kutana, il a ébiqué. Nous avons la promesse, ça ne jamais, tous ensemble. Ok, merci. Frère José, tu as un timing pour la surprise. Babi au misi album Mikunga, ouais Mikunga ne zobeta makasi. Nga vraiment na ye ba mbutu te na pour na Mikunga. Bana poto ba obenga nga bana Paris babi Mikunga, ba olela Mikunga yango na yoto beta masula Mikunga. Mikunga ngo zande. Pour nga déjà félicitations. Merci beaucoup Yaya. Mikunga za ngo normal et autobima nango kala mingite na kantina la Sabino exemplaire kala mingite. Eza eloko yo et na tango nkola sepela keya oyebi ma sœur pour eloko simba na vie il faut que ça ngona moment favorable nyonso na mukilo ezala nango malamu boulot tout na mukilo ya boulot a bien mais boulot a bien faut ça lango ne sika bien pe na moment bien oyebi ala bato musuba sala ba boulot na bango te na vie nde epilexa bango air yo ano mason mais yo kota na journalisme
Ce qu'on va dans le journalisme, on va 25 ans de journaliste, il y a journalisme, aux autres, à ta carte, à ta palette. Nous avons un boulot, na yote au Kisengole Rozulambon. Mais tant qu'on a reçu la révélation, on a un journaliste, c'est un maçon. Il n'a pas de maçonnerie au pays car. Donc, orientation à vie et qui peut faire chiter mon vie, à perdre vie, à koufi mobola po, à éviter qu'orienter vinaï. Koyemba eza vinabiso. Nganza mabenga na koyemba. Yango makamlo sur la salle à fois simba parce que nzamba zo reconnaître ngana place à koyemba. Na deux fois koyemba ti. Na benga mana koyemba. Donc yango moni il faut que simba. Donc minkonga ça va. Et partout ba benga nga même na Paris quand deux partout monde entier bazo benga bazala besoin ngo yango mona zo tindela bango maloba ki déjà kalaté minkonga fait le mois où septembre début octobre minkonga à Paris et ko bima déjà Paris, Belgique, Londres, partout aux États-Unis. Parce que Mikonga oui a combien de titres? Combien de titres? Mikonga za 10 titres, tout ça qui 10 titres, ça langue belé, ça Mikonga za kaye mobimbati. Les livres Mbabato, Bayebi, Yango Bayebi, qui est livre Pena Mobimba. Mais il s'appelle ça qui nous a mis 10, to présenter dans le ban Nzambe. Donc on a bandimi Yango. Donc je crois que dans l'album Monsieur Zoya, nous avons 2 mois 3. On va 2 mois 3 pour tout ce qu'il a la ligne. Pourquoi Mikonga? Titre. Mikonga, c'est Nzembo. Mikonga. Nzembo. Donc Nkunga Nzembo. Minkunga comme Banzembo. Donc ça va bien. Yembela Nkunga wana. Moi, je suis un peu bêti Nkunga. Je suis un peu bêti Congo. La bêti ba Nkunga, ba ozo ba Nkunga au Sakanate. Donc Nzembo. Donc Nkunga est Nzembo. Surtout abi Nkunga la bi Banzembo. Et ça rien est dans ngolo monsieur. Yaka na yembi Banzembo. So ko beta absolument extrêmement roté ya Mikunga na kata Mikunga. Et ça bango bien. Na beta bango extrêmement ozo so mikolo na internet. Zimpa sizingi vavanti male matweti monanga manzanga meti dadanga oh wiza watu sadisa ompeve wiza do wiza oh wiza watu sa. Bravo, pour comprendre Karabi, je frère José Nzita, et Maranenga Bosolo Nzamba Ponaye, Babiton di Mamutuna Mutuna Boulona, vraiment félicitations, Mikunga Simbi. Frère José Nzita, c'est quoi? Tout mon ami Mikunga, voilà. Botala Mikunga. Adam Suluzolo, Mobala Pembe, Tinakati, Zolabiso Mikunga. De sortir Mikunga Bimaki déjà. Oui, tout ça la sortie d'Ango, d'Aba Congo. Samedi passé, na Utiba Congo, c'est la sortie officielle. Il y a Mikunga, à Kininde Salama qui samedi passé. Bandeko, Basomba qui Mikunga, Msubana Poto, pour première fois, la Bimisa qui Mikunga et Bimaka Mabe. Ça veut dire que Mikunga na Chine et Bimaka mal enregistré. Banzé me kokate na kati. Nde tout s'excuser pour la Oba Misombela qui se trouve en Batinda, Bandeko la Poto, vraiment Bolimbi Sabiso. Mais il y a bien Yango, Yonde et Bimi. Et c'est Bando Tekango déjà, pas de problème. Et puis Yango Zoya na Kin Express na Paris. On a Paris, Londres, partout. Avec Makassia, Papa Antoine Katoto Louembe, mon vieux Yakati. Zamba Pambolo. Si on est à pour la cause de Mikunga, na Kinshasa, tu causes en Ouah. Tout a édition sur Zanango, mais pour la distribution, sur Malba, sur et Belé, Kin Express. Mais partout, à cause de la Bango, promet. Ok, merci. Voilà, Banakin, Bana monde entier, Bana Poto, Moubimana Lingabino, Ming, justement, ça c'est qu'à Pembe, Ana pas frère José, moi, Naga, te va vivre mon Zambé. Donc, il n'a pas ni gana kiti, Bolinga, Boete, mais on a choisi. Pembe, on se dit qu'on a gana Katmen. Charisme. C'est quoi, frère José Nzita? Par le bic, dans les gars, bon, on a talé, il va bien, avec nos frères José Nzita, à sa deuxième mariage. Babi, vous savez que nous sommes au Koboé, au salle deuxième mariage, ce frère José Nzita déjà ça remplacé déjà. Zaki, moi, erreur, moko batua. Annonce qui na TV va commis frère José Nzita annonce son deuxième mariage. C'est ça qui n'a pas de titre. Juste titre. C'est ça qui titre pour Batouba. Au moins il y a internet na bino. Il y a un autre reproché bino. Bon, tu as un titre normal. Quand ça le album. Quand on a un bongo pour baby qui sont un dengwana batba au kota mbangu ba ko vérifier ba so na kat. Ba yesi c'est ba kota na kat ba kutina ba na mama minkunga ba lembi nzoto. Donc bon ça la bongo te. Le baka titre ya malam. Net sikoyo na yeko sala annoncer sortie officielle ya Minkunga. Beaucoup de titres José Nzita annonce la sortie officielle de Minkunga. Nous sommes les gens normal. Et à tel que ce qu'on fait
au 20 titre ndé batu batala ngo mais ba omona pe yo comme mystique on dirait ko sabango. Donc je crois et na s'entraîner qui na bango te na yebi que ça technique ya ba no bisoté ko ba yebi no ndeni ba yebi so ba internet pour na ba titre bino photo travail na bino ensemble so bino bozate ba ba yoka mambo ngana zana ngona mutema ndeni bozaka ka féliciter mais malamu ezaka ndé to tchaka ba norme te soigner kaka et le benga nyama na kombo na ye hein. Babi peut frère tu t'as créé église. Église. On a créé église. On veut créer église. Ngai na pasteur te. Ngai za chantre. Na otika la chantre na habité. Na ba décision nzambe ndenga zo kanisa na venir na ngai na koki ko limiter te. Mais je ne pense pas na kanisa ko za pasteur mokolo moko te. Na lingaka na za na chantre. Na koyemba na ngakaka ti mokolo nkola osepela mikona na mixer ya mbele ku fesili. Na kufela ngalo kola bachale mbaya bakufu ba chantre ndengwana. OK, merci frère Julien Tita. Malobi sous frère Julien Tita utaka na wenge maison mère. Ah. Na tikala. Na tikala. Babe utana wenge. Non. Na tikala jamais ko utana na jamais na kota wenge maison mère te. Bon, on ko sakini. Na orchestre mo ya biso ya matete comme na ngola kangonia bana matete so bazo ki wenge bese beshe menguba la kangonia zaki na matete na kunda ndeska na banda musique mwenga musique na banda ngo kuna musique profane ou musique religieuse profane na sa moi 2 ans et demi après na ko bongola mutema na ko zonga sikoyo na musique chrétienne mais na yina ba ta polémique mamla so bozo lukana zango batu ba yozo luka osaka polémique te polémique tenga ba yebisa kinga bande ko nga wana ba wera ba jibe ba kofi ba frère na ngai moi je les aime beaucoup ya bulo na bango ba osala ya gan pe na bango ba frère na ngai et ngelo bateke bulo na bango ba osala wana ya ba bulo oyo ezo tombola pe ko mboka na biso lelo ba yibi musique na biso pona bango lelo ba mboka belé ba yibi musique na biso surtout ba ivoirien ba sali ba couper décalé c'est ba sebe na biso hein. Donc musique na bango et ça li peut parcours na mboka na biso faut reconnaître bango lokola ba artiste na mboka na biso donc j'ai beaucoup de respect pour na bango. OK, merci frère José to comment citer frère José comme que na ipa na Palestine non tu mi qui na ceinture que non ah penza frère José Penda fait dire que ça va Palestine na moni bien na moni na surprise mais na kuti Adam Suluzolo sakana nango na chassi pas chaussé hein apisi que na solo la bosko comprendre nga na fana na mboka sko originel la tamaka na senti que faut juste la ti kenzo mona simbe ate patuka pangala boma moto beaucoup tapo to boma moto Adam moto na nzambe na simbe ate te oza moto na signe respect kaka po na to simbaka tanga te ko simbaka pete po yo maintenance ya mutu ndeno ke simbaka bato to simbela mazotala te chéra sikatabi ki ya musala mais totala kapina bien pona benda sko yo to benda sko yo mo esko mona benda na lobit mona benda za te donc na tuka boy frère je donne des chemise à Kenzo na mine surprise abando bima mais tala mutu na nzaba mana chemise à Kenzo bozi wapi siko mona zo mingi ate na bomika moto siko frère je donne des d'ailleurs ba ki to ko seka no mongo seka sanganda ngoyo on sekate ba ngomba ba oseka siko frère je donne des siko bando divorce yango pe to comprendre te aussi fiancé nanu te tozananu te mais au moins nga amba ndaku na ngai pe na ngai ngolo na TVT mais jamais na ngolo ba na TV oyebi collègue na bino mo atantanga grâce mbisi asalonde atantanga na téléphone nzoka na yebi te nzoka atie caméra ba o filmer atantanga imazwa loba azwanga te na tikala otanta la moto la nzambe tangako o monde to ali awa to tunoka makambo mwasi na yo mona na TV nzoka ye na téléphone atie caméra ba o filmer nga pena na yebisa ke na bima mwasi na nga itali bino te ona balaki ye ba journaliste ba yaka te ko sala nga interview ozomona ko na balaka ye na zwaka interview ba journaliste te ba uti poto ba yo yebisa so bali mwasi no ndenge nini te so penga na kabona mwasi na ngai na ningite ba interview ya donc ko kabona to ko kabona te etali yo za star via star izara ife bana star pe ya limité ya robale likomali alika munene ti yo kana bisa yo
okende pena pa frère nanga Kofi ya coach na chambre na yo bika no pona star ke no tala ba kaleso na lataki na ngolo na lalaki na ngolo biango ezala raté jamais de biloko na chambre za chambre ozo comprendre donc vina ya star tango abimi alati ali banda star ba kuku mususu aloba ngo na TVT donc star à la vie privée. Bon, tu vas quoi ça minute aux vie privée. Ba star ba rappelle ma vie privée. Neto ali à la vie privée. Ba nanga na robeta lisona ba on na balabala ti. Na ko so ba nanga tena exposé ba on na TV pour mutu musa ko sala ma bela nzela ba nanga. Donc eza bilo mususu tozala ba respect ya ko sala ngo. Neto ba vie ya couple eza ba vie ba beta lisona ba balabala ti. Ba vie ya intimité eza ba vie ya kat. Eza biloko ya mwasi na mobali eza biloko ya kat. Eza biloko te o bando beta le solo jamais. Donc bando ba otala ngai, je suis désolé. Nako jamais kufungula masolo na ngai ndako na ngai awa donc so ozela ki yango je suis désolé. Bon là la kaka po abona ye a vie na ye donc bon comprendre nga pe na ko forcer te. OK frère José to komo na suka. Moi mikunga po nga mani na suna okinze mante na okoka te. Il faut na okaliza ya kala mfuna yo kango moseka. Ah OK. Ngai moseka, nga moseka, moseka na nkolo, mokolo na kokutana na mobali na ngai, banzelu bako ya kotala, bako tonda na zuwa, na mobali na ngai oyo, na betela kitolo, na ebinga na mobali na ngai, tosi tobalana, na kokite na kumbazemi, ya mobali mosusu, po akangela nga lopango, na gologota, makila na ye asopaki pona ngai na bika na kokuba pona chanson bo comprendre kaka la ki chaîne fi moi muke monsieur na yo kinzembo wana na zongi saka ngo paka YouTube ezala kite na bando lingango na olela na prier vraiment frère je te dis ta au participer pona ko bondela na nga vraiment makasi te au moins problème dani tant toyemba pona biso moko te toyemba pona batu omoni banzembo onkolo apesa kezala te poka biso moto za édifier et bandaka pa na biso édification mais problème na ngeza ekotaka nde pa bato ça veut dire tango bozo yo kango nzembo na nzembo ezala réponse na question ya mutu moko tu comprends mama moko utola na ngai to beta na limeta ebisingai papa moi na ngai moko ya suka komi lelo na 15 ans natuni ndenge nini abi likola nzembo na yo akanganga photo kosopa zemi ya lipamboli na yo te pona no yo moni te potango mobali apesaki yo zemi bozalaki se bino mibale kanga matoi koyoka bato te oyoka oh mais abike fi wana alingaki bayoka na mbali ne balongola zemi e tango yoki nzembo wana kosopa zemi ya lipamboli na yo te akamata aboya yesu mbane soko obengana nga mwana na kobota ye yo kama mushoze nzita yembi e mwana wana laza na 15 ans alexinga mwana ngo boga ya mwana nga bitala mwana boy soko nga za ne ministre soko za nga nani ozana ne nani soko yo soko sopaki ye abilitika papa na koma so na talie na banga nzambe biloko musu to yembaka ezali mama te ya pona bato yango na koyebisa yo boyo ka mate banze mo nzambe ka en passante. Mais il faut que la leçon. Qu'est-ce qui est dit dedans? Aux yeux au quotidien, aux yeux pour naïo. Parce que le lot tant que moi on a biki le lot. On a la soupe à la zemi. Mais le lot a biki. A biki pour ani. A biki parce que. Ok, merci. Fois je te dis ta. Na cause en mingité, monsieur de commune Suka. Moi, voilà. Numéro de téléphone pour ce bâtiment va contacter. Numéro de téléphone 081 508 32 79 081 508 32 79 081 508 32 79 pour les français hein 79 va comprendre bientôt on pour les belge 79 pour les français donc 081 508 32 79 bengangai na yamba ngai moko et solo la préoccupation no sozana ngo ko banga na ote tuna na yonga banga question te moto tunu ba question à répondre tout calmement donc naza libre ya koloba onga nazo sentir parce que mutu aza oyazana 4 aza conviction na ye ça veut dire na ko beta li solo te po mutu abeti na ko beta oyo nga naza ngo convaincu donc nzamba pambola onga na sepeli uti pari oye utamboli tsena banda kuna biso vraiment nzamba pambola yo et na ko sepela vraiment mingi ke musana yo ezala pe béni même na Paris sikoza mais ya malamu ezali batela nzoto no malamu tu es une très jolie fille
très joli nanon nzamba batela yo soki nano bali te nkola pe sombali ya kitoko ya bien Amen. bala yo penza po tana zo ya Paris yo yamba tanga na ndaku usalinga mama ya moto mwa nini tayeba ke mutu na ngai ngape na olemba te kobondela pona yo po nzamba pambola yo ye na ondima ke umela te kala te fozo pena vrai chéri oyo lingaka pena na kata penser na wana ba oyo lula wana nzamba tindelo bango. Amen, merci beaucoup. Merci beaucoup. Yo penza ma pesa yo po ezabie. Tena souhaiter au kaka. Souhaiter kaka. Merci nzamba pambola bino la ndanga ba ki to kotseka yango mona zo continuer kotsekisa bana Paris bana mokili mobimba je vous aime beaucoup bana Angola Afrique du Sud partout Belgique Allemagne États-Unis Canada na linga bino mingi nzamba osala grâce to mona na na biso kaka to na biso bandeko to makila moko to mona na to liaka soumesa moko to binaka liso ensemble et à prompter. Merci. Mais voilà, bah, téléspectateurs, il y a ici c'est Paris Nakata www.potonapoto.com. Le site bien, ma bima sola tokos. Un du thème moi ça c'est qu'on attend tambo pona bino bolandi frère je te ndita. Bima sola makasi mikolo yo. Babi mikunga. Yo binara wapi yo yemba wapi ba femme mariée ba to bala mikolo ma bala 2015 na bisa bino trop béni na bino nyonso surtout ba téléspectateurs il y a Nora Digital moi ça sika mi bala 2015 ba coupe 2015 bokota na mikunga po soko koti na mikunga atobo libala ngo fale bobota teme bokobota ngana ebishu na kombo na Yesu Masia o déjà ya ngai fois José Ntita baka okabela ngai bana poto ba moi taux da rapide moi ezalaka peu bien voilà même que c'est le plaisir na docteur José Kuvula wabi pourquoi pas na abi tracer la même magique wabi il faut la rapport wabi télévision coûte quoi ça pression de l'ex que c'est kabangoni qui est lol et la kisinini vraiment na ole la wabi Adam Suluzolo, il y a Pembetina Kati, Babi Lamine Mosakoli, Donvo, le boss, il y a www.potonapoto.com, Babi Beauté Image, Moto Nora Digital. Miss Claudie, merci à toi Yaya Emekou Kiungu, merci à toi Niki Nzonga Baniki, Coco Putuna Juan, on se sambelaka, de gros bisous à vous, au sambelaka te, sambela. Na poto sita makasi les solo la marama commandant de bord na mukete donc rien à dire ici c'est Paris avec poto na poto hein émission zara moko avec Nora Digital bon eto talo nengeni moi ça sika ya pembe yo no moi c'est moi kala bilamba neza sika ya za moi ça sika bilamba pe ya sika émission pe ya sika avec Nora Digital commandant de bord mtaolo pour commandant de mta commander binoto Nefsi bino bolanda kaka Nora Digital moi ça sika ya pembe ezala pete komi ezala tepe et comique avec Nora Digital ici c'est Paris souka na émission babi ici c'est Paris mais ya tamulaka pas Afrique na micho talaka tosale ana kacha kichasa quoi souka na émission www.potonapoto www.potonapoto émission bien émission kitoko ya rotala na 3W Potonapoto tunanga botala nani na sanjete na batama botala nani moi ça pembe moi ça propre mon sur la fraise ngamona zaki ngamona monier na miso Nora Digital babi Nora Digital moi c'est lengi moi c'est kitoko jeune fille au ça l'émission na papa na bana na bayana ba leki nae bazota lesika moko sonye zalite quoi Nora Digital moi c'est kitoko Nora Digital moi c'est kitoko olekie Nora tulani omoni fiwana olekie Nora tunani te omoni fiwana osa ke mission wana oza na Paris wana olekie yo alaka yo moko na Paris ici c'est Paris et alaka yo moko émission bien o tu talaka et alaka yo moko olekie